Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Moi, richesse ndambo au Congola zaka nango ezaka kindoki. C'est-à-dire que Congolais atazo sambela makasi. Mais moi kindoki moko boye ezaka kati na ye ya kimotema mabe. Video o bozo mono yo babimisi yango lelo na TikTok. Bakati penda une grande partie batie yango na TikTok ebimi. Pona nini? Po baloba ke mariage ya Glady Ngiama ba video ezali ya predot ya dot feti munene batu mususu kutu balanda yango live na TikTok. Mais ya Daïda piana ezobima biteni ba 1 minute ba 30 secondes ba 20 secondes ba 15 secondes ezobima mikie comparaison bandi wana mariage kitoko monde ba comité libala kitoko frère Patrice Alelisa Weranson ambiance aboué chez Weranson nzamba zali ba komi bongo kaka expressement ba commentaire nde ba commentaire wana video nga na na TikTok ngozo mona nga za pembeni po moya kuta osata autre mizate nko kaka nko pinza ya nko Congolais motema mabe tokota na biso video ya libala Gladys po ba ngapi na luka pe video yango na mona na ngango te o pe soki pe kolochen oyo bon ekoza pe kolochen te koza kaka batuka ya mitema mabe ka bazalaka balinka ba créer ka polémique na lingi na beta moi c'était muke pona bato ba oloba ke non wana oyo ya Daïda eza dot te eza predot na baluba predot ezala te na baluba to pesi $300 pona bango yango na libala na baluba predot ezala te na baluba ezala mbala moko libala donc obomoni wana eza libala remise ya dot parce que déjà ba cérémonie oyo ba moni wana cérémonie eza ke ba pesi Daïda masanga aki apesi papa na ye apamboli ye bapesi ye masanga ki apesi mobali na ye bacelebre libala jiba apamboli mwana na ye eza libala mobimbeleki wana libala alliance ese esalemi eloko mosusu eza te soki bavideo en entièreté bimi lelo te nayebi ke ata abimisi yango lelo te bokozela mwana mosusu abala bokobimisa wana mpo bino bozala bino bandoki Kongola aza na ye ndoki Kongola aza na ye ndoki ataka oya bitini wana otomoni wana tomoni que la joie ezalaki parfaite. Cette famille là a fêté en toute discrétion. Elle a respecté sa discrétion parce que famille wana ya JB déjà nanu bana non ya JB bazaka na bango penza na ba réseaux sociaux te baza tellement rare ezala bana Weranson baza tellement rare na ba réseaux sociaux batu musu baloba ko non bana JB babala te pardon batanga te bana JB batanga Daïda tanga Soraya tanga bana na batanga batsala betude nini nde na yebi te mais bana wana batanga ko bana même ata na Abraham wana oui dans chaque famille ezalaki mutu moko ata tangi na ye aosuka ne na famille nyonso eza ba rare de cas o que eza na ba famille mususu mona ke bango nyonso batanga mata bango nyonso batanga mona ka mutu moko akotanga ne ma ozapenda na kolinga vraiment tikala vraiment na lignée wana te akotanga ta okene ka elo musu parce que mo bo munu bobi ka ke na ba Congo na biso ezala ba parents bazo obligé ka sala fakité benga na lingo zala boy parce que chez nous le noir mutu pour bandima ki otanga il faut sala na bureau ya wani batebele bazo souffrir bazo kufa pauvre pour la nini bango balinga misala ba bureau bakendaka ba bureau alors que ba misala ezala ngo ebelo ko sala ta bureau te mais tu gagnes tellement bien ta vie ya wana batebele ba finga biso
ba journaliste biso toyaka na réseaux sociaux neti bonde na yo opesa bino information boye na sali mo émission mona moto oyaka na compte lo ta finga bi musala bazo luka mbongo alors que biso nyonso tokoza ba docteur te biso nyonso tokozala infirmier te biso nyonso tokozala droit te tokozala économie te biso nyonso tokozala ba politicien te biso pe bato pe photo zala parce que yango nde omoni muto akombola efo azala muto akumba mutuka efo azala muto osala bilanga efo so muto abi osala bilanga te bino bolia pondu bolia matembele bolia ndunda epina mayebo bolia so mutu moko alobi ke nga nde naza boye na obokola susoso te bovivre na obokola ngombe te na obokola ntaba te ngulu te bokozala so mutu mosusu abi ke nga nde naza boye do na opeshe esu mbisi te bozwa mbisi donc na catégorie nyonso mutu bato il faut bazala na société na biso baza très important biso nde totika motema mabe totika nde motema ya mabe wera na jibe et en tout cas on ne sait pas si ba na problème si ba na problème te toyebi te mais ce qui est sûr Mama Sylvie Mampata azalaki na libala wana na libala ya mwana wera tomonaki mama na ye nani comment dire Amida azalaki bato bele balobaki non Amida aza mwasi ya JBT mama soki wera na JB balobana te ya Amina dine na kati nini na kati akota ba conflit mutu na makote parce que Amida na mwasi wera bazana ki amitié na bango ya ba makambo na bango basala ya ba commerce na bango ya ba business na bango basala bazana ba business na bango basala ti lelo bazana na ba business na bango basalaka baza bien pona mama Denise nyaki utozonga na émission na lobby tokoya toko décortiquer parce que mama Denise peut critiquer makasi po azaki na aye ko accompagner muninga na ye arobalisa mwana Amida nga za mutu alelo te mutu moko taza mutu alelo kati na bango wana Amida ezaka ke nzote bona ngonde kokende tozongi na sujet na biso donc obimisa video nazotia nga video yango tokotala na biso video nga pe nalingana nga natala ngo nzana ngo kitoko kolanda ngo mais boyebaka ke famille na famille ezaka na ndenge nango evivaka déjà JB avivaka na ye na discrétion JB avivaka na ye na discrétion na ye JB depuis kala azala na discrétion bana na ye mpe ndenge moko bana wera mpe ndenge moko alors soki badeside bagarde ligne na bango ya discrétion bino bokoya kofaire changer se bango yango te et puis naokende encore plus loin pour dire que soki bavideo wana ebimi lelo ebimi mpo balakisa bino kaka ke mwana balaki eza kaka mwa forme ya témoignage ke jiba azalaki mama na ye barepresentant ya famille ya mobali mpe bazalaki baprésente bino mpe mobali boyebake garçon wana bali mobali ya Daida nde ye wana bomona elongi ne parce que libala ezaka eloko ya kobatama te ebakoki kopesa bino badetail ya bakulusi ya makambo na bango te bato asongi mitema mabe Gladys toana biso na problème no te osepelaki na moma na yo tolandaki yo todefandaki yo tosalaki oyo tosalaki ozano ata mpe na problème moko te me bato ya mitema mabe balingi babebisela moninga mwa esengo na ye oyo eza moma na ye Daida ifalaki azala ye moko arenie mpo ye nde nzambe adeside ahonore ye parce que na tour à Gladys tant nzambe adesidaki ahonore Gladys elle était toute seule toute belle tosepelaki biso nyonso na tour a moninga mpe botika koambete ye azala mpe ye moko ye mpe actualité mpe ya libala ne mpe ezala vraiment bokotiela moninga bavideo oyo te ozomona Congolais motema mabe botika motema mabe mitema mabe question koloba ke o abalaki vierge te wana etalika bango moko
mais pour la dot nayebi que ils a prédot té ils a dot et l'équipe bien makamno c'est l'équipe bien botika ko compara ka ba to moni lo musi yango na pe bisoko tozo bonga te misusu bazo daye po anini ko comparer via comparaison ko wera za jibe za wera te Gladys aza Daïda te Daïda aza Gladys te botika ko comparer wanda déjà ko comparer bango déjà mobile ya nani ya Gladys a kitoko penza te par rapport ya mobile ya Daïda arolia kitoko na sani arolia kitoko na sani to kitoko mutu epesa mutu vie kitoko mutu epesa mutu kimia. Qu'est-ce qui prouve que pour garçon o ya bali Daïda za pembe o muninga balaki muta mwindo to ndenge nini. La beauté est relative. Dans notre pays, to développer peu complexe wana yonzo mona ba jeune fille ebele baso kendaka ko perfizaka tonga ya choko. Parce que pour elle, moi si so aza pembe nde aza kitoko. Donc basi ba mitie na mitu na bango ke so na mwindu na kitoko te so na pembe nde na kitoko bomi pesi déjà il faut na za la sima so na sima nde na kitoko so na sima te na kitoko te bomi pesi devoir il faut na kitali bumu. Il y a des femmes qui ne bazonga taille na bango normal te soki ba boti batika la kaka taille ya munene. Misu peza rape soka bota taba na 5 ata 6 pe moi libumu pe zongi nango. Soko lingo vivre bien la vie non, arrête de te comparer aux autres. Parce que c'est mutana babi que non, ndi kwa yo mi comparer na kasi yo kufa no kasi ya tika lo lingo kufa na place ya mutana te parce que de jour au jour tout le monde a ba joli garçon ba jolie fille bazo kufa. Ne te compare pas na muninga, vie ne ya muninga te. Waneza conseil ona otika ona bato balinga komona kaya malonga ndeza na baninga epa na bango te mi linga ndenge nzamba sali yo mi sepela na onzamba pesu nde wana ndo ko vivre na mokili longtemps ozape na zuwa baninga te na otela bino video ya Gladys babimisi mais avant na tiango na otela bino nano moi deux petites vidéos moi na Kongola kisusu ya makambuka ya Daïda na cadre kaya ndenge to luka kaka moi ba image yango totala. Na bino après na la bino mariage à Daïda ndenge lekaki ce qui peut tozi pe ba vidéo mususu pe ya Daïda tokotia na bosa ni mariage à Gladys ndenge lekaki mais ce tozi pe mususu pe ya Daïda tokoya pe ka kotiela bino za pe ka esero mususu za bezo ka to yeba elekaki ndenge ni za teke pona to comparer mais pona ka to sepela ka elongo na papa chéri icône na biso ya musique congolaise nzamba honoré après ba mawa ebele après ba problème ba polémique nzamba décida pesa esengo eza likambu ya esengo to pesi vraiment ba bonne chance ebele ba mabale ya sous ebele na libota na e ba mauvaise nouvelle sous te to lingi ka ba bonne nouvelle nzamba sala engolu penza po ane oyo aleli mingi bolanda video ngape na olanda na bino me na ozonga lisusu te bolanda. Pour toi, tu m'épouser? Oui, je le veux. Bienvenue dans la famille. Long chemin, Dieu, pays porté. Long chemin, rempli d'embûches. Voilà. Jusqu'à la gare.
Kungu vina yokokeme musika ibala noyeza nje ya kupangula bayana mutu bayana moi mabuko kate kokene bana nayo. Yes. Beta mulolo. Wow. Yes. Voilà. Merci, maman. Félicitations.
Yes!
Félicitations. Ah ouais, ça passe. Voilà, tu le vois, nous sommes en train de célébrer. Yes. Yes.
le place aux Awapi. Ah, maman, mamie, voilà. Merci. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.